Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala ni senga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobenga télé surprise émission to kendaka et pas bazana difficulté et pas bazangi to kendaka na orphelinat to kendaka na ba hôpitaux ko sunga ba démunis et to kendana ba homme de vieillard comme on a ba vieillard to pe ko luka ko sunga ba veuve ndenge makomi lobby ceux qui osali na possibilité ya kusunga mutu moko kopima yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible le dit la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo attendre loboko orphelin oyo azana pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda
poto bana partout bandi obalandi émission na biso mbote esika ezwami bino toza awa na Congo central précisément na Kazax na Kasangulu Congo central nde kala tozali kobenga ba Congo to pe ba Zaïre awa wapi esika toyaki ko visiter bana oyo ya ba orphelin ndenge tosala comme na cadre fondation Rabbi Mavinga tolobaka amour et compassion. De l'autre, il y a to visiter, to même le biscuit, to même le l'eau, son dingue zaka. Mais to kuti quand il y a bébé nabso obomoni pasteur Amemi. D'abord, nous avons pasteur Abraham Chimulamba, président topé, encore responsable à orphelinat ou à Kasangul. Bonjour pasteur. Bonjour. Ouais. Et le lot n'est pas tel solo à moi nabso oyo. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jenny. Jenny. Jenny Ndengazana, il peut avoir quel âge? Jenny peut avoir aujourd'hui 3 ans. 3 ans. Donc bébé Obomuna Komone Jenny, apparemment a un problème de croissance. Et n'habite comme maladie azobé la mère, a moins difficulté. Moi na Obomuna na recépé la pasteur, yemoko a expliqué en gros comme ça. Donc vous avez des détails na. D'abord ozwa ki moi na wapi. Merci pour na mutuni. Ngai na logo traba na balabala te. C'est l'assistance sociale qui nous amène l'enfant. Donc moi na oyo les tande ayaki kotike la biso moi na oyo. OK. Donc nous avons un papier oyo. République démocratique du Congo, province du Congo central, territoire de Kasangulu, bureau de la permanence sociale. Attestation des gardes. Papier numéro 0353 référence Yangwana 2019. Nous signé Pierre Tingi Ndimbani, assistant social et chef du bureau de la permanence sociale du territoire de Kasangulu à Kasangulu. Attestons par la présente que l'enfant ci-dessous, nom de l'enfant, Petit Dadjo, bâti âge 4 ans. Deuxième enfant, Jenny, âge de 2 ans. Sexe féminin, ça moi c'est. Ah d'accord. Tel monsieur ou madame révérend pasteur de l'orphelinat Job 6 14, c'est l'avenue Mbaki 24 dans Kasangulu. À partir de la présente attestation de garde lui est délivrée en vue d'assurer leur protection sociale et prise en charge. Signé M. Pierre Tingi Ndimbani, chef du bureau de la permanence sociale et à Kasangulu. Donc, nous tuni comme madame Balé parce que Bazami Balé, il y a un grand frère né propre. Grand frère né propre. Il y a 4 ans. Grand frère né propre. Bazabana, Bazab orphelinité. Papa na maman Bazali. Mais papa na maman. Moutou Bouja. Moutou Bouja. Bah comme non, tu le barak non, bah irresponsable. Bah désordonné. Moi si akina rosala kindumba, mon bali so akina bazamba so kindenge ni tebité. Papa na bango nde aki obwaka bana. Papa yeko bwaka mwa bana na ye. Abwaki bana na zamba, nde ba maman bakina zamba balokoti bana, ba mimi bana na territoire. Ta ba mimi na territoire Kasangulu, nde ba cheba na disponibilité à affaires sociales. Le cola affaires sociales, azapé na makokité ya koboko la bana. Ils ont placé dans la structure de l'orphelinat. Mais affaires sociales, il y a quand même assister depuis 2019, il y a Ata Sakombi, il y a Mungwa, il y a l'os, il y a affaires sociales. Exact. Ok. Donc, quand on dit moi, jour où qui moi no Nkola Yambo, il y a 2 pains. Il y a 200 francs, 200 francs. Petit Dajo, son grand frère propre, si Dajo est là qui peut venir. Dajo viens. Petit Dajo, son grand frère qui a 4 ans, aujourd'hui qui a 5 ans, Alia m'a pas mis ça, il y a 200, 600 francs. Les bateaux récupérés retard au papa parent, on a coco, Dajo est là, reste là. Donc, Bazali Bana Tata Moko, Maman Moko. L'enfant à l'Obaka, après l'amour, à l'autre biscuit de Kabela,
l'enfant koloba sikani bauta. Continuer ka ko. Moi nazo pesa yana ye. Kaje ko sila yo. Donc c'est son frère propre, même père, même mère. Abenga kaye yaya, maki ba benga tusu yaya, mais ye pena yaya ya même sang. Ça veut dire balala ka pembe tout moko. Alinga katela lesika mususu. Petit Dadjo. Petit Dadjo na petite sœur propre Jenny. Donc papa na maman ba désordonné, ba boaka bana na zamba. Mutaboaka ki bango da papa na bango. Alongoli bana na Kinshasa akosi bana so no vélo. Aye aboaki bana na zamba. Tanga aboaki bana na zamba. Nde ba mama bilanga balokoti bana bakitika bana territoire na biso ya Kazango. Nde territoire babenga kinga soki mwazali na bana na placer bango na structure comme d'habitude nenge affaires sociales après ça kabiso bana. Comme on a état de santé à bana, je ne pouvais rien. Il a refusé jusqu'à ce que nazwa ki bango pour toboko la bana. OK. Mais papa bango ya gâté ayebi ke bana za. Aye parce que bakanga même papa na bango. Ah. Tango boa ki bana na butu wana. Soit que nego sala musala ni habité ba patrouilleur. Bakangi batu na butu la nuit. Na tongo balasi ba batu bakangi na kasho. Et ko sala siko OPJ. Ordre sambisa batu ba patrouille bakangi na bureau ya OPJ ba ono balala ki na bureau OPJ. Mwana nde amoni papa na ye. Yo papa na papa yeyo. Papa ba patrouille bakamho. Papa Ndé si papa va nous relater histoire ndé abaka ki mwana à cause ya ba querelle ele mwasi na ye. Bakanga ki papa azaki na prison jusqu'à ce que na senga ki ba bimisa ki prison mais l'état botola ki bana ndé apesi bana na maboko na ngane na maboko la bana. Nasola na Dadjo bonjour. Bonjour. Ya tika na ngolia to sola te hein? Job 416. Job 614. Ah, Dadjo. Job 614. Job 614. Job 614. Tala caméra kuna tala liboso. Tika na ngolia to solo là. Comment papa mnona? Dadjo. Papa Dadjo. Bonsoir Selende yo komaga. Papa Zawa. Pona nini? Kwa nini? Papa kosa ibino nini? Kendo oshimba bisho velo. Papa ti abwa baki bino. Voilà, azobanga amoni kolobani azobanga ni caméra et papa kosa bango question ba bon vélo atira le son de la bango akimi. Vous avez compris la petite histoire et meilleur état santé na isa bien entendre tous ces koloba et ya Dadjo yo ke na yo kasi olia biscuit ya kitoko yes ko ça état santé na isa bien te il faut zolandela ngo oui na landeli on na niveau na biso na Kasangolo wa na melisi pe mwana basoya mais na moni kana ye fu benza ba pédiatre makasi ba meka kolanda to pesi ba kisa banyama c'est vrai que le bumekiti parce que le bumeki munene mingi malgré kiti metala pembe eza malamu te suki était là qui rouge malgré kiti ça va pas coûte azali à soukure parce que tout ça là azali pâle avant hier elle était pâle et pas dans la diminution comme Makila mais tout ça li bakisi toujours pesaye tout me kisa information do pesaye l'enfant est venu ici abandé même kotambola te mais par la grâce de Dieu abandi kotambola mais tala lolenga nini mwana azali kotambola Jenny keno zo keneka pa akepana comment ça s'appelle les enfants tande mwana za kotambola regardez comment l'enfant est en train de marcher cet enfant a 3 ans 3 ans. Un enfant de 3 ans, regardez. Azana manque de croissance et viens bébé Yaka. Donc au tambola na ezali tellement pas si c'était difficile. Ozomona ata le colonel oyo. Donc ezako niata te. Donc ezako niata tout droit te. Taneza ko vimba tala le colonel mwana awa. Yo senga ba kiné. Mais selon Bolandela Bolandi te à cause de maladie nini peut-être ba maman balobaki ikoza la sanga
sanga maman parce que sanga parce que selon badi ya papa na bango et le cela qui a boaka mwana azaki na déplacement et kozonga kuti moi c'est na zemi mbali na zemi on attend ya sala qui na voyage moi ça ko na zemi té parce on a na zemi té bon maman azaki ko ça il paraît-il bondumba ndé sala ki mwana oyo azwa sanga bon tout sali ndenge ba na bokoko ndé ba Congo central bakata nzoloko bakati nzoloko basala boy mais on comprend que nous sommes au-dessus de toutes choses parce qu'on est éternité. Il faut vraiment mon azwa ba soin approprié parce que ça n'a pas de croissance. Il y a un mot lancé appel na papa de la foi, papa Rabi Mavinga, batoyo somité à malam. Soutenez-nous pour la santé de ces enfants. Je sais que ça va aller et ndenge Aïsaka Isaac et Abraham c'est Isaac. Bon yo zen Abraham Isaac, Dieu pourvoira. Amen. Donc Dieu va pourvoir et les canaux bien, Zamba Osunga. Atika ba o ya été. Je pense que battu am terme lamba moni va se manifester et zamala mingi. Merci beaucoup vraiment l'homme de Dieu. Merci. Et toyaki awa peut-être à la fin du mois tu aussi l'effort toya susu, tu vas rendre bonne visite. On a ba santé, ba soin ya mwana. Nzambe masunga so batamtema malamba monani et zamala mingi mwana wa ko retrouver santé na ajo azana ngoza ajo azadana école maternelle mais neta au moins mwana watanga ezate eza mwa passe baninga bazolata mapapa bazolata sapato ye mwana lata sapato ezate makole zosa neti ko vimba neti hépatite neti bablo bana babela kame musanzamba babi peut-être koza sanga bazolanda ba soins déjà semaine prochaine tozana mwana na Kinshasa pour na landele ba soins appropriés totande nzamba kosungela ezamala mingi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Voilà, je dis merci au pasteur Kossi, merci beaucoup pasteur Luta, merci joyeux anniversaire pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi, pasteur Herbie, joyeux anniversaire par Arsène Lévy, Cyril Modabi, merci à vous Angèle Kinke, Labino Nyoso, Bolinga Rabi Mavinga, Soko Sepe Nabilili Oyo, Pesa merci, et pas Koko Dema Oyaza, Sima Bilili Pe na montage. Donc écoutez Nabino Balasima, Tozaki Bon Awa, na Kazakhs, donc na Bazaïr à l'époque, Bas Congo, notamment musée, Pelelo, Congo central, na tango ya Fachi. Donc toyaki awa kotala bano babengaka ba orphelin, tope bana bitike, nde tokutika ya mwana biso oyo Jenny aza mwa mwasi mais azana manque à croissance, azana en quelque sorte tozobengaka la croche-corps, c'est ça non? C'est ça. Et ceux qui to sungi mwana eza malamu mingi a retrouver possibilité na ye, a retrouver kotambula na ye, a retrouver santé na ye eza malamu mingi azana maboko ya mosali na Nzambe to sungaye Nzambe asala mwana ko retrouver santé. Merci beaucoup l'homme de Dieu biso tozonga siko Kinshasa et je crois dans 2 ou 3 semaines to pe 1 mois to voya susu to kotala bana a. Merci. Merci. Ayoza omona. Il faut la comment il y a agence là va. Comment c'est? Comment on dit? Tima passe voilà. Na Kikongo. Na lingala tima passe la tima tema passe. Ah! Oh. L'agence là on dit tema passe. Mon tema passe. L'agence moi même c'est la tension, même c'est le tema, la cardiaque, c'est pas la main.
Allez, va d'abord là, t'as mon cas. Bah, on est en vacances. On vacances à septembre. La vacances à septembre. Ça tombe bien. Au moins, dans mon petit A, Marie m'a septembre. Agence est à la carte. Pourquoi agence? Ndenge nga na yaka na bakoli na ndako. Nazoma place mosusu te. Awa na FB International Business. Agence assure. FB International Business. Nazo ebisa. Eloko kobunga te. Nyonso ekoma 1 mois ya panga. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Oh, bien na bimisi bituma na agence wana na pasu numéro 10. Na pasu numéro 10 kuna. Sibasika na kimeli. Nzoka ba agence eza wana kuti rabi. L'agence bitoko na FB Business. Et pas Fiston Masene. Arrête de bitoko tozana yao. Maringa septande. Maringa septande, c'est là je t'explique. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Maringa septande. FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. J'aime ça la bouli, j'aime ça la bouli. A bouli, na téléphone est bouki kuna. Na téléphone est bouli. Na téléphone est bouli, na bouli. Nazo fait son numéro. Nazo fait son numéro. Abina fait son numéro. Ko abenga mbala moko batindelo bilo. Tala, mela mère. Ngai koli na ngeza. Sumanga yi. Lava. Sumanga la twa koli, neti pe na inga moko o memisanga kaka. Mais comme ça tu n'as papa Justin Mouli numéro atindelo koli. Azwa nyonso atinda la FB International. Comment j'étais bon nini? On le bat que ça trop bâti si tu es quand il faut qu'on là, qui est le confort? Combien de mois? Un mois. Ah, na FB International Business Bleu et Bungate. On va pas voiture bazana. Na moni. Leader, biloko on est coquille. Coquille, misate coquille. Ah? Misate non c'est coquille nango déjà. Banga sili. On m'a dit que ah, ça peut pas maman banga te hein. Ya mabanga ta bena pinya. TV na ba o ça va déjà. FB Business International. Boa mystique ya. Depuis na bota mbali boso na so koli na agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Mogu na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Le sambo na nzambe na merci pour le kotikala na te. Yahweh merci. Awa na FB International Business. Biloko ekomaka pe tozwaka. Ekomaka pe tozwaka. Kolo na ngai okondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai okamolaka mabota oyo bazolela lelo oyaka kota osapezoli na bango yango esengwa mitema Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Wana na moto te ya
bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango